Au moins, ici, tu as un peu de Mobutu na un père, Jalelo. Très bien. Bah, tu as la jeune Bayakati. On se fait pas qu'il Oh, bah, comment? Tu es sur place là-bas, vous êtes sur un bureau à la 2028, c'est-à-dire que censé aux zones à terrain, si quand on est aux zones à terrain, biso de retour au Sahel qui biso nini. Si quand on est aux arguments à voyer bisa biso et l'eau au Salaki, biso na tout na biso de la terre, place on est bongaki na yote. Et bongaki na mutu X. Mbote mingi na bandeko balandi ya haut-parleur télévision ezali ebongo toujours kaka ngai mwana na bino ndeko na bino Basilioka oyo nazalaka wana toujours pona ko lobela mboka na biso République démocratique du Congo. Merci mingi na bandeko nyonso bozolanda biso na bandaku bozali na ba province bozali partout na mokili mobimba bozolanda Basilioka awa na haut-parleur télévision na émission na bino ya kitoko oyo bo mesana kolanda mingi tolobela mboka kasi tolobela mboka ezali pona mutu nyonso ozali na bosenga ya kolobela mboka ndenge lelo na kozala nga moko te na kozala na invité na biso oyo tokomeka kolobela na ye mboka kasi na kopesa matondo mingi na DG ya haut-parleur oyo apesaka biso confiance pona kosala musala malamu ndenge tomesana kosala toujours musala malamu pona ko servir bino na bandako epai bozolanda biso. Merci na régie wana na moni le grand réalisateur Elohim oyo azali wana donc misapia musala toujours donc ndenge zala kaka. Merci na muninga na ngai ya tango nyonso oyo azolanda ngai na ndaku epai wapi azwami kuna mwana chango ya solo inspecteur Dago Diambombo donc kanga bango tika biso et puis na pesi mbote pe lisusu mingi na le grand chef des coutumiers azali le roi de Bateke mutu asimbi coutume ya Bateke awa na ville province ya Kinshasa. Yenani donc chef Michael Mukoko Libo papa social Bolamo Eleke Belé. Merci pour na nyonso tout oyo salara pour na Basilioka kasi sans plus tarder toko yamba invité na biso oyo tozali na ye awa na plateau na biso ya tolobela mboka. Merci na bandeko balandi ya haut-parleur télévision bengaka ndenge zala kaka olingi oleka na émission na biso tolobela mboka tozali wana ba numéro ya wana na se ya ba écran na bino bengaka biso. Donc, tokoyamba mwana mboka Jirel Sompo oyo tokosola na ye lelo mokola lelo na plateau na biso ya tolobela mboka. Merci na régie soki bozali elongo na ngai tokotsa invité na biso na plateau ya tolobela mboka. Mbote mwana mboka Jirel. Mbote ndeko Basile. Bonne santé. Ouais, ça va, ça va. D'ailleurs, quand tu as déjà santé et mon a déjà aux ans bien. Ouais. Par la grâce, ça va. Alors, lelo toyambio na plateau na biso tolobela mboka oyo tosakana toujours au parleur télévision bazolanda yo na chango mobimba parce que babiyo nde mwana chango ya solo. Boni chango, boni nsele ezandenge nini? Ouais, ça va, chango nsele mabele na biso, commune na biso, district na biso nsele. Eza vraiment malamu mingi district na biso chango commune na biso nsele ça va. Donc kimia eza pena na mboka makamnyo sezo tambola malamu na kimia. Alors osali suivi kuna na nsele bana nsele na pesumino bambote belé. Là je salue le numéro 1 ya municipalité ya nsele excellence Franck Mbonzo la Messo ndenge nini bana nsele nyonso ba Holanda yo nini okoki koloba na bango bazolanda yo. Auto qui copie ça comme message, les lots aux alliés au parleur télévision, c'est un plaisir pour nous. Quand il y a une invitation, il y a eu une déco Basile pour participer. Mon connaît les lots na chaîne au Mounene, mon quoi la chaîne 4 Lamboka. Natina ko partager les solos au Ezali to le Belamboka. Tout partager bas sujet où ils ont préoccupé biso ba chaîne, où ils ont préoccupé Mboka, afin que ndenge balobaka avenir ya boka ezali jeunesse amonde biso yeyo ya on mokona lelo to sepele ko répondre à une invitation pour tout le bela matali mboka mingi ozo ko affecter biso ba jeune. Alors ozali un jeune natif ya commune ya Nsele ozala rappeler na mamnawe belé sala na Nsele et surtout ozo soutenir jeunesse ya commune ya Nsele lelo to meka olobela na likambo etali développement ya commune ya Nsele. Est-ce que développement vraiment na commune ya Nsele zali
Développement en soi, il y a un terme, il y a un mot. Développement, il y a un mbongwana. Mbongwana, il y a un bandenge belé Tokyo définir. Il y a un mbongwana en termes démographiques. Il y a un mbongwana en termes géographiques. Puis il y a un mbongwana en termes d'infrastructure. Donc, Banzela, Lotiliki, Maï, ainsi de suite. Mais ce total c'est totalement différent. Ce total c'est totalement différent. Côté Banzela toujours. C'est les différents, c'est ça mais quand vous expliquez parce que tu évité qui kalana qui lelo changement ça il y a un développement dans la Kolobaïte, c'est les lobbies, tu as un problème il y a courant. OK. Zone moko délaissée, zone moko abandonnée, mais les lots, gouvernement, ils ont ça l'effort, les dirigeants, les notables, ils ont ça l'effort, afin que tout le monde qui quand bien même tous les gens ont c'est déjà un grand pas. Côté Banzela, tout le monde a qui a avec le roi terre jaune et sable, mais les lots est comme asphalté. Tout le monde a ceux tout le monde a wana tout est avenue BAT, exact terre à monene, et sable les lots comme asphalté. Ceux tout le monde a tout est entré cimetière à Kinkole, il y a José Makila ou Asaka une partie, mais les lots ils ont continué. À ceux qui sont juste un anda qu'on a été pour bénéficier d'un ou comment? Bon, à l'époque, Tokyo, ça qui ont pour intérêt, mais les lots au monde il y a eu des plaidoiries. Où les cas qui bah effort il y a bande comme soupe bah notable musuba natif il y a mabele les lots les autres quoi avancer de plus en plus les autres côtés donc côté on a tout le monde bon on a ils côté on tout le monde développement ils donc c'est un peu ça ndenge na ko définir développement par rapport à la question. Mais alors nzela wana komona ki au lobby ya entrée à cimetière il y a Kinkole nzela wana tomoni ba chinois bazongeli lisusu musala pona obandela musala évolution musala nezo kende. Oui, musala nezo kende vraiment ndenge tolobaka na vitesse nyonso na lombango nyonso ezo tambola vraiment lolenge sengela maki parce que jusqu'à présent non toki sur la détournement te non toki te sur lombongo ebungi po misala telema donc misala ezo kende na vitesse malamu pe misala ezo sur la détournement ezate hein c'est sur la détournement na elumbi te elumba ba otika ngonde batika ya beya te mais parce que bambongo ya misolo ya grave nano ebimite te misolo ebimi yango musala ezo salama sur la détournement ko lumba ba sundola ngonde basundola ya beya te OK sikoyo ozali natif ya commune ya Nsele ozali molobeli ya jeunesse ya commune ya Nsele malgré que na ba élection o utaki koleka opostulaki ndenge makambo ekenda kaka nzamba ibaika ndenge nyosala mamna ye tolobela na côté conseil ya commune ya Nsele conseil communal ya Nsele est-ce que bazo fonctionner malamu bisika oyo bino nyonso tu bobetaki mutu pona kozwa bisika wana mais malheureusement bozwaki yango te komona musala oyo bango bazosala est-ce que bazosala musala malamu toza na kati te mais toki koloba juste un mot nde naza boye je suis élu non publié par la CENI. OK. J'avais fait 832 voix sur na Massina anangaza la députée provinciale mona kana bimana 34 voix. Je suis élu non publié par la CENI. Je suis fier de ça. Parce que 2028 je vais faire encore plus que ça. Vive activité, action sur terrain. Donc je vais faire plus que ça. Mais en termes de conseil, nini bande ko bazo sala toza pena na cuisine interne te to na quantité to ko définir te nini vraiment au sengala bango basala parce que toi na quantité. Mais na komona par rapport à leur tâche et attribution conseil est absent. Conseil est absent. Conseil est absent. OK. Nous avons 15 sièges, tu as 15 conseillers communaux. Mais dans 15 conseillers communaux, conseil en soi, musala ou esengi na conseil sala et sala maté conseil est absent. Toujours mon ango na niveau nyonso na commune entière. Donc ce tobito kota na bozindo, bango ba kiko se défendre no lenge ba ozo se ba kiko se défendre mais moi je le dirais ici que conseil est absent. Pourquoi conseil est absent? Parce que et ça la cohabitation entre ba bourgmestre nommé na ba conseiller élu émanation de la population. Donc c'est
place on a batikala koyoka na kaja. C'est-à-dire que bourgmestre Franck Mbonzo la messe comme azan nommé nomination na ye il est redevable na batu o ba nomaye azan redevable na conseil té ba voter été il est redevable na batu ba nomaye. Très bien. Tellement na parti politique na ye o nomaye po na ye à part parti politique na ye azan redevable na biso té. Donc il y a azan redevable ni na conseil, donc conseil n'a pas le courage à ôter les mains. Tout n'a émis, tout n'a bien pour inviter, non. À saboter, à fouler en haut pied. C'est pour cela que des fois, dans ce pays, dans thème émission, des fois ça nous fait aussi mal. Très bien. Quand bien même Tobimate, mais ça nous fait aussi mal. Comment se fait-il qu'à la minute, on a tout à coup circulaire, circulaire, qui a VPM, il y a intérieur, instruisaki, c'est ni organiser l'élection, patati patata, comme là qui budget, finance ainsi de suite. Mais rien ne s'est fait. C'est comme si Moutaboti moi na seveli moi na za délinquant baba ndako seka moi na. Mais ce que tali ministre ya VPM, président de la République, tous ces élus là, bazala qui votaient le même jour dans même bulletin. Mais comme on a que moi na bango ya souka, ou azali conseiller municipal, bazo négliger. Mais or que si réellement tous en avez élection à niveau il y a local et qu'on permettre à ce que ba commune na biso côté tous autres to ko za développement. Et qu'on permettre à ce que papa, biso ato vota kiyo. Malasi masoko sai ko senga na biso te osani. Okoza la siège. Pourquoi osali eli oza fruit ya population. Maintenant ba nommer. Mutoko anga so na kuta na bourgmestre. Tant ka go yaka na porte wana bo. Bakangé. Bakale au monde. Mais je te dis des choses vraies. Vraiment. Je te dis des choses vraies so ka zo landa eza makambo ya solo. Kaka wana okuta fi oza na protocole na ye wana on le kate o comme un directeur cabinet on le kate pire petit na ye mutu na ye pire bamasa na ye on le kate papa so on peut beaucoup mettre le temps suppose on peut mais tout le monde a kayango na c'est l'union surtout Franck Mbonzo dit il est homme de terrain banancele ba sepela na ye tout ça mais pourquoi est-ce que comme on a na bureau na ye za la kaka passe papa au moins télévision télévision c'est l'homme. Très bien. Télévision c'est l'homme. Sur la télévision toki ko ya ko s'extrapoler ko loba tout ce qu'on veut pour ba mona biso pourquoi ezana mutu moko na simana nga tinda kingai mais la réalité est à autre bino boba journaliste mais bo kitata na ba caméra cachée bota la réalité boko mona que ça ne va pas papa ça ne va pas comment yo moko oye au juge gestion à commune. Je parle de bourgmestre, je suis en commune. Ba abandi ko buka ba bloko nyonso ezaki ba l'histoire ezaki liboso ya commune en Sele. OK. Abuki asilisi. Après otiki sous ba terrasse wana e bandi ko ressurgir. Elingo la sani. Vouloir une chose et son contraire, on va la savoir peut ça biso impulsion que oye okosala et après. Ce tobito kende wana. Donc, côté Bafoulou, n'en parlons même pas. Bafoulou, n'en parlons même pas. Donc, pour. Donc, aux hommes, il y a un bon moment où la commune, gouvernement central, Abimisi Mbongo, après si gouvernement provincial, n'a tourné, à couper ça. Bourgmestre, comment on a s'est volatilisé, bazo s'enrichir, côté salubrité, n'en parlons même pas. Quelle commune on a au coup de la réalité, Zali? Il y a des gens qui là. Nabibo Indeko Jirel, Tomé Kanan Kozala, Bosembo. Mais à ce que nous connaissons, Franck Mbonzo, la mère soit allée bourgmestre commune en Sélé. Ça sera toujours presque chaque samedi dans salon dans le terrain. Ndeko Basile, naïe vraiment kolobila makambo na été mais tellement ça question je t'ai pas inayo. Par respect, naza na droit à répondre. Waneza obino boyo kaka na obino caméra tam caméra na terrain ba filmer ba lakisi le kana chaîne na télévision après caméra ni ne le kaka mais bon le capé na salon muso caméra za tête OK bon ça peut descendre sur terrain bon mon réalité salon ngwa ça ka mo place ni ya komba salité bo sangisi salité na 4 ya balabala bo sangisi bo télémission on peut mettre terrasse à les boutiques yango wana soki ba moi te ko ina on terrasse comme na ngofulu soki mbule e bete kitisa on a libongo echoli na mai wana nde salon bon abalakisa biso place oyo esengi na biso bana ntele parce que ngana za na ntele wana oyo esengi na biso surtout biso bato ki nkole oyo eza dépotoir na biso place tokyo bando ko boka ba déchet na biso nyonso balakisa biso yango otira la monde. Alors Tom Ekolo Belana marambu ya nzela ya entrée cimetière
tomonaki mukolo banje zoya ozalaki wana pour représenter ba grand notable ya commune ya Nsele et surtout que na milieu wana évolution ya misala wana ezokende lolenge nini parce que tozali boso ya TV hein tozali boso ya TV donc bato bazolanda biso na bandaku donc mekana ko yebisa biso évolution ya misala ezokende ndeni. Merci beaucoup. En ce qui concerne misala wana biso toaka batu oyo to assistaki na ba réunion ya ba communauté locale de développement en d'autres termes. To ana quartier où ba notable basé belé ba bengi mwana yaka ozalaka pe na ba ambition pe ba vision politique vie courage na yo. Parce que na niveau ya Nsele je suis pas n'importe qui. OK. Naza moko ya batu o bazo pe sa population mai bazo mela mikolo na mikolo grâce ya gouvernement congolais na projet na ye o azana ba partenaire na agence française de wana mai nini wana régie des eaux mai ya SIREP SIREP OK. Donc c'est l'association des usagers des réseaux d'eau potable ce sont des mai moko potable. Combien de temps déjà depuis bando pe sa population mai na novembre na zoko ça 6 ans. OK. Na kati ya projet wana l'état congolais le gouvernement congolais RSA infrastructure na a pesa ngaka 200 litres ya carburant 200 litres ya carburant banda musala. OK. Futa personnel garantir réseau économiser donc épargner sala nyonso oyo que sala ngana ki mais population ngana simeza na maite. Sikoyo soki tozongi na makambo tuna ki lokwa mutuna na nzela ya prince wana nde na ba courage na biso. Tous déjà parmi ceux qui bengi chef coutumier, bengi chef à quartier, bengi chef à la police, bengi appel à biso, tout qu'on peut intervenir, ou bien tout qu'on peut participer dans la réunion, il y a développement à quartier. En partant de l'eau, il y a la réunion à biso, on est permettant d'aller, na encore côté na fin d'appel à quitter yaba grand. Quand tu vas quitter yaba grand, on est de participer qui, qui continue dans la démarche OVD, à niveau provincial, à niveau national. Qui continue na yo démarche moko na niveau ya ministère na biso ITP donc ozomona tant to sai ba lobbying wana kokoma et ko ça ke efuta efuti lelo to na nzela wana izo avancer malem ba niveau comme na niveau ya quartier na biso ya bureau à quartier na biso déjà donc ba chinois azo avancer vraiment na on va pas de tortite mais bazo avancer vraiment rapidement puis collaboration ezana bango bayaka babenga kibiso parce que batio na biso ma ezana sa ya mabele vous voyez place ni ba disposition ni bozui entre bango na bino pona batio ya mayo pona ba disposition ça que nous travaillons en collaboration et en partenariat donc biso tozawana tant ba ngo bazo sa ba terrassement na bango biso tozana pona loba non stop ici awa tio ezali engin sala te batama boko basala awa esengi to stopper na to sala boy to chafuro pona protéger batio ba installation ma et puis on évolue à merveille. Alors, Tom Ekolobe, la peine nous sous Maramba, Maïnengo lobby, c'est-à-dire que ceux qui te comprendre malam, Maïwana, Oyo, Zope, sa population, Yakuna, côté Kuna, régie des Zézate. Non, régie des Zézate. Donc, c'est déjà à partir, il y a. Ouais, c'est déjà à partir à l'aéroport, en absence à régie des eaux. Ok. C'est la partie aéroport qui t'a donné absence à régie des eaux. Régie des eaux, l'installation est dans les Daipen. Daipen, si je ne m'abuse pas, ils ont l'installation parce que Kuna, ils ont cité mon présidentiel. Mais bis à partir déjà aujourd'hui, terre jaune, carrière, info banque, ozo quitte, Kuna, ils ont assuré. Ok. Assuré, ils ont l'association des réseaux des usagers d'eau potable, les amis Pandiwana. Tour ya minene, consigne à citerne, profondeur et forage industriel énormément. Mais vous fonctionnez aussi la même façon na régie des eaux, c'est-à-dire que tu vas foutre à maille par mois ou bien régie des eaux a différent na biso régie des eaux azote que la yo mai yo foutre à la fin du mois. Mais par contre biso tu as deux méthodes, tu as la méthode ya borne fontaine. Donc mutu oza na makokia obendi sa mai te pour et comme pas inae azu mai na borne fontaine. Mais batu o bazana ba moyen na bango pona obendisa mai akoya a sali demande na ye et pas na biso et puis a ju mai na ye mais malgré azo jo mai pas na biso ils ont un contrat et puis azo ça le système ya paiement donc on tika garantie moko bwana où ils ont permettre biso que tant azo ça la mai soit sali mai en dépassement biso le 4e bala moko mai donc système après paiement donc au 4e bala moko mai mais régie des eaux a un système c'est un peu différent biso na régie des eaux.
nini ozo bongisa peut-être que pour na mikolo ezali koya malgré toyebi que ba jour ezananu et puis bambula ezananu ba préparatif na eza lo lenge nini est-ce que ça toujours na vision ana kaka comme ba élection oyo taki koleka o échouaki mais yambala oyo ko tchaka mutu. Merci beaucoup pour la question Anna. Vision ezali, ambition ezali, ambition politique, vision ezali. Mais quand on va échouer, c'est trop grave. Eli maintenant publié par la CENI. Très bien. Parce que moi-même, ma voix on a ça là sur terrain par rapport à Bandeko Babima, je pense que j'avais 832 voix sur PV na maboko nangai. Quand bien même PV va se face à moi mais j'avais ça. Je m'en ai accepté au batindelo na téléphone au monaté mais j'avais 832 voix. Donc naza éli communal non publié par la CENI. En ce qui concerne ma vision ezali, ma ambition politique ezali. Très bien. Mais tellement to commune à moment yango nanoté, yangwana il faut to meka ko chana bas la terre mais une chose est vraie, une chose est sûre et certaine que 2028 to kozonga na terrain tant makambango ko banda tant ba lancer ba processus to za na terrain to ko bunda et puis tokotala nini oyo ekiko pesa mela biso lolenge nzambe akomema biso. Ndeko Jirel Sompo azali invité na biso ya mokolo lelo. Alors nazala mutuna moko oyo elingai kotuna yo parce que namoni c'est comme si bourgmestre na bino o azali numéro 1 ya commune na bino apparemment asala ka eloko te selon ko comprendre yo ndengo lobeli. Est-ce que lelo ceux qui te bi totanga ba bourgmestre nyon surtout il y a ba commune eza ezwami na kati ya district ya Changu donc tozana Maluku tozana Masina tozana Nsele tozana Kimbanseke na Njeni bourgmestre nyon oyo asosala musala en réalité bango nyonso bazo mériter place wana te so tuninga oh bango nyonso bazo mériter en réalité na marché moté donc bango nyonso bazo na marché moté bango baza ko mériter baza ba redevable na bato ba normal bango. Oh non papa tout joie na minute de transport bimaka ka joie transport basali idée à gouverneur Daniel Boumbeza malam projet de dirigeance et assainissement wana enfin que to comme dans la période pluvieuse herbe mbou les banda awa nini ba terrasses à la kiré et puis mai ko koleka normalement mais comment na mai ntanga non comment na mai ntanga mais tomoni quartier et wana bazo kiré presque makadam pour etikali muke bazo kiré OK au moni siko yo moko lobini makadam etikali muke mais parce que bazo sala misala bazo kiré misala sala ngo bongo wana ngambu ya masina misala basala ka yango bongo te papa bazala ba moyen nyonso bana mbongo ba pesi bango aussitôt ko bimisa salité na caniveau aussitôt mutu kezana ezolokota ba salité wana ezosani ezokende kobwaka yango bango pe na tour na bango bazozo ba mabanga badalete wana bazozongisa likolo ya bisiko balongo de la salité. C'est comme ça que ça la musala mais que l'état là ba déboucher qui ba kiraki lobby mais na butu batu baye babwa ki ba fulu na bango na terrasse c'est comme ça musani mais wana ce que ça les ya population c'est-à-dire que population moi je dirais non wana ça les population parce que population na biso ceux qui ba population les premiers citoyens population nani c'est ça l'état. Les premiers citoyens étaient na Changu na subdivision oyo uko ndemo lobi ba commune ainsi de suite. Nani o aza premier citoyen ya Masina. Mais bien sûr. Nani aza premier citoyen qui Mbantseke. Bien sûr que oui. Na zalaki peut-être il y a quelques semaines passées na bourgmestre Masina na tuna kepe mituna mususu par rapport il y a moi ba bosoto o to monaka au long ya makadam et surtout que ndenge bazo sala misala wana mais lorsque na butu mutu moko abimina bosoto na ndako na ye aye abwaki la police c'est ça police nous sana roboto ba téléphone police oui puis le long na leki awa bo je profite de l'occasion ya ko interpeller ba kondi na ba couche nyonso balobaka jeunesse ses espoirs ya demain mais jeunesse a espoir à demain en réalité ça va bisoter à ma famille ça a griffe na ba kombo wana ndenge nini lisusu oui c'est la vérité papa
Ce que vous avez ndeko ya Kester, vous avez ndeko ya CGT, vous avez ndeko ya DRHT, noko député, colonel, général. Il n'y a pas que pour nous jeunesse des espoirs à demain, jeunesse des désespoirs à lobby. Nous avons développé un mot. Développer un mot. Je prends exemple. Nous prendre exemple. Les jeunes Congolais, surtout en Hollande. Un exemple simple. Depuis 2019, nous avons NI. Na ministère du développement rural depuis 2019. Nous avons arrêté en 2021 au mois de novembre. Les lots sont circulaires, moi je tambola. Nous avons signé un ministre Liaou pour régulariser la situation de NI tout. Peut pas affecter la vie, na place mon bon d'azali. Et puis nous avons sur terrain. Très bien. Circulaire, on a régulariser la situation. Une union sort pour nous. D'après la réunion, les gars dans le conseil des ministres. Ok, d'accord. Papa, na quel secrétariat général na biso? Na mimi ba document na complet pour s'identifier. Ndeko nangai. Mais il faut na ndeko ya. Qui t'a envoyé? Est-ce que j'ai comme qui t'a envoyé? Na bimisi ba document na ngai ba. Oui, tu es en ordre, mais tu sais, le ministre avait dit il faut que qu'on puisse retenir 800 personnes, il y aura. On a eu espoir à demain. Nous avons développé, nous avons un sujet, nous avons un biminam. Aux hommes, jeunesse espoir et à lobby. Bandeko, oh, les lots, oh, tant que lobby, c'est un problème, il y a population. Moi, je dirais, c'est un problème, il y a population. Les lots, na tongo, chargé de maintenance, nous avons un matsarama, il y a un coûté na basoda. Bimisa nyonso za nango na poche, ba botolier téléphone, ba botolier nyonso, ba dépouiller atikali bongo, c'est pas une première fois. Akuta na ba bloco bongo yo yebi quartier bisika o nga na travail. C'est pas une première fois. Donc on a obligé on sombe la téléphone. C'est pas une première fois. Et bon ça perda qui vit. Si on a nyonso wana na tongo. Na tongo ya lelo salami na tongo parce que à Matsakama il a 18h et Lali Batozo Salela il est censé 4h déjà dans le bureau pour Matsawasu Mai pour le système et katanate. Si on a pendant temps na zuka ka toza na commune entière. Insécurité ezali du jour au lendemain. Insécurité ezali yamakasi wana to continue na lisolo na yangote. Ngai na fanda na kinkole. Na moni accident na misu na ngai. Batutimu non loin à commune batutimu mais ebembe lumba solo ebandi obota mpusu bugume santika la komate pas plus d'une fois on a liboso ya commune na bi non loin à commune oyebi bisika na lobeleza likolo lokolo ke vers José Makila na entrée ya Kenda OK na entrée cimetière liboma moko akufa wana alumira solo mutu na ya terrain atikala omona na te mutu nini yango mutu na ya terrain mutu nanga ya terrain lobi beaucoup mestre de mutu na ya terrain et alors pour moi so lobi expliquer nga en qualité de jeune ou bien to lobela mboka na loba nani bato wana nyoso tangelinga les 5 bourgmestres ba ça est côté ce sont des gens où il faut ba kende ko paiement na retraite. Bato batindaki bango bakende ba remercier bango na ba retro commission ba salaire ou azomselaka. Est-ce que lelo na cadre ya kolobela ba organiser les biso ba élection municipale comme ça au moins ba wana to yebi bango to votaki bango obimi bourgmestre nani azala conseiller azamona ya bibwa yo bimi bourgmestre ate au moins toza na identification na 2028 egoya c'est-à-dire dans sens ozonga na terrain. Si tu as un terrain, biso to kotuna osalaki biso nini. Si tu as un argument ya koyebisa biso eloko yo osalaki biso na tuna biso to loate place wana bongaki na yote. Et bongaki na mutu X. Osomon alternance wana kozala moins bien. Lelo da to kotina système moko bo ya démocratie alternance politique moko ya bien tozalaki na président Kabila, lelo Kabila zate, tous na président Fachi 2028 si Dieu voulant va organiser l'élection président Fachi aux sous-té mususu akoya ozomona déjà ezate amalamu mais ceux qui continuent un système nommé ozomona ke bato wana nyonso baza na sens ya redevabilité et pas ya bato o basani
Mais ceux qui année oyoté peut-être que année prochaine élection il y a bourgmestre et est-ce que conseiller ou un conseil communal il y a télé bakopé ça sous Franck Mbo nzola meso chance wana na éviter mais soko la na ba mouvement ya ba conseiller ba uta ko ça sitting mo na primature balobi balingi na bango ba conseiller nommé te ba bourgmestre nommé te parce que cohabitation les zones kamalamu te papa yo fandaki nanga déjà mabe omoni bikolo balobaka za na relation ya malamu na mwana ya chasseur papa na bobina onyama te po mukola ko boma nyama na mboka ta ba bayebi te yo kozala premier sa nini ya koyeba ata mwa musuni papa bango ba iglesia soleil bimate akoya masa jo ata mwa musuni mais siko lelo oyo biso to zwaki beko ba conseiller wana ba ko en plénière boy bazana iloko kozwa te transport ni te de faux PC 10 000 mais baoya nselela toyoka place bazolela te bakolela ka pété parce que bazana temps on la pété pour bazwaka déjà Kanyaka pour bazwaka Kanyaka te moi je vous dis parce que on a aussi des amis au bana boîte OK calendrier bimi parce que bango bali rappel calendrier bimi ba pire petit OK mais maram nazolo ba oyo to na ole kana TV no jasim ba pire petit et lungwe 10 000 et comme 15 millions de bourgmestre de Subayo Kanaka. Bamsou ba matière on va comme la $20. Ceux qui baillent, j'attends de présence à la plénière là. Yango wana lelo. Jeunesse, espoir et lobby et ça pour na bana ba compte. Pour na moto lokola ngai. C'est pourquoi biso de lingi alternance ya classe politique. Alternance on a esuka kaka na niveau te ya likolo ne toujours mona mais ezo na ba niveau nyonso. Et ça va niveau nyonso. Lelo je suis ravi au monde ba jeune ba masse ba âge na biso dans l'Assemblée nationale. Or que l'Assemblée nationale to yeba kango zaya ba tata. Lelo ba masse na biso bazako. Mais ba ke wana te po ba fanda ba kanga muno bazana pona kolobela jeunesse. Jeunesse bango ba nani malgré bango baza bana yamba. Mais ba lobe appel jeunesse ya biso be bana o ba tata bazanga ba griffe non. Ba tata na biso ba bilanga, ba tata na biso ba maçon, ba tata na biso ba plombier, ba tata na biso ba magister, tu vois? Ba tata na biso ba wewa. Biso nyonso to les sur le banc de l'école mboka au République démocratique du Congo ya mboka na biso ezate ke ba misusu ba fandi bazo sepela ba misusu bazo lelo nga lelo kamwisi nga j'étais devant mon téléphone na zotala na mona campagne ya président Paul Biya nini au Cameroun et PCT 92 ans na force ni azana yango alobi azo aspirer meilleur pour la jeunesse ayebi ba pocha ya jeunesse mais kala fandi na pouvoir jeunesse wana zo souffrir 35% de chômage. Les lois n'avaient pas besoin de jeunesse. Non, ba discours il faut cesser. Ba pe ça fait biso chance. Biso peut me kana okota na ba institution de ba pe si grâce à mi Coutinho ministère. Na etikala ko yeba ete mais je l'encourage. Na ko tombela asala musala oyo biso tozo aspirer na ye. Tout le monde a fait différence lobby comme on avait encore un jeune à niveau ya gouvernement, ancien ministre de la justice Moutamba, natikala ko ni membre parti ni proche mais natikala ko soutenir ba vision na ba idée na parce que ezali ko qui a vers aspiration à ba tante na biso ba jeune d'aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, c'est ce que nous attendons. Mais ce qui concerne Batunayo wana 5 otanga ki wana bango nyonso ba batu mo faut ba kende non Batunanga te baza batu ya population. Donc Batunanga te batu population te il faut tout nanga batu population te bon ce qu'on a bon ce que tozongela non na bango nyonso tout 5 bango nyonso ba kende to bazalaka te bango nyonso faut ba kende nan ba kende comment te bango nyonso place na bango za sur na ba bureau wana te batigela pe ba o pe ba ye ba ya na tout ani ba oki komema papa ba commune biso na e général mbongo ambo ba commune wana zo mona général le quoi commune ancillaire na lobi mais touriste c'est ça une commune touristique non OK et général mbongo même mbongo wana ça ni na trésor pour na même misala ya commune tant on a joué pour na limiter na kamwe na moni AGPA ce qui AGPA agence ce qui a embellissement et gestion embellissement à ville Blomo à bon et zo embellir 14e rue 15e rue na Seki mbongo combien kufi place wana pour embellissement à place wana
Et si Mbaka na kini bopé tout à partir à 7e, soit 3e. Allez. Et pour comment espace maman Mar. Elle a Kabila les espace nan. C'est qu'on a le pouvoir et l'équipe et comment espace né. Tu vois ça? Mbongo combien koufi na ton son? Combien? Mais pendant que nous avons fait, nous la jeunesse, nous avons fait. Quand on a FPI, on a un projet qui est bien. Mais comment on a FPI? Ce qu'on a recommandé, papa, on ne jamais bénéficier de crédit dans le Mboka. Même si on a une idée à Malam. Jamais. Très bien. Tolo Belamboka. Tolo Belamboka na banda kuna bino au parleur télévision na banda kuna bino bozolanda biso partout bozolanda landa biso donc bozala kawana toujours kaka branché chaîne ezaka kamoko au parleur télévision et puis na émission na bino oyo bolinga kamingi Tolo Belamboka lelo tozolo Belamboka na mwana mboka Gérel Sompo oyo azali jeune leader na commune Nsele. Alors, au Mekaki Kolobela Likamoko, au Italie insécurité, la commune Yansele. Pourquoi insécurité zali toujours Kakamakasi? Parce que même à ta oignon sto Koloba pour na agent nayo, ni Nuroi Koloba na bakonzi à la police surtout. On a toujours mon district Yansele, au Zakana Kampem, pas colonel Ilunga. Donc, on a évité ce message et puis compris, dans numéro 1, il y a la municipalité, il y a Sélé. Moni, Ndeko Basile, TV, ce qu'on a maîtrise à TVT, auquel le bablo, monsieur, la réalité, mais bah, écoutez, l'eau cher peut-être à l'objet. Pour on a l'objet local. Comment 20h? Il y a une caméra, comment 20h? Au moins, il y a un district et un virage, le colon pont. Mutuka ya district. Il y a la police. Et il y a un virage. Il y a un pont. Et il y a un banane. Bana ba moto. Ah. Bana ba moto, oh, bazo zela. Papa mora bima qui a kendaki ville. Papa mora bima qui a kendaki boy. R1 sur 19h, 20h pour bazoe ba kotisa. Mutuka zo kangande mwana moto. Soko ye olobi non kuna ba kuluna bazo menacer toke na ba policier mbongo carburant mbongo makolo vraiment siko lingi to lobela bato nani ba pratique o bato ngaka te bato belé ba lobela yango nani ayebi yango te. Non mais interpeller na nous colonel Makengo, on m'a écrit son nom ici, donc c'est le colonel Makengo Yemutwazana na district ya Kampem talana nous caméra au mécanisme kolobanaye par rapport à l'insécurité totale dans la commune Nsele. Colonel Makengo, aye bien modé. Mam na lobby aye bien modé. Mam to lobeli aye bien modé. Mais parce que bango bazo dénoncer 10 jours au lendemain ba éviter ba mon arrêté. Mon cher, problème il y a mboka oyo ndeto utako lobezali kambo changer dans classe politique. Au moins, ici, tu as un peu de Mobutu, un père, Jalelo. Très bien. Une fois jeune, moi, il y a un esprit, il y a téléméla, il y a toujours étouffé, il y a téléméla, petit. Quel est l'intérêt de petit. Parce que les Cambo, ils ont comment c'est fait? Na uto ebisa anga moko na viva accident muta kufa dimanche corps ba ko longola mercredi ere bandi ko lumba na ba croix rouge biso nyos to leka ngwana wa to leka ka yango aner azali pe en face place muta kufa la ba tout ake bureau la police ezawana hein donc d'office la police a ça le constat d'office et les cas qui n'ont pas d'information à niveau tout. Mais personne. Merci beaucoup na bandeko bazolanda biso Régie ceux qui bozali et longonangai na meka ko tanga lettre moko na dossier oyo ezoleka na groupement Bouma ezwami na commune na Mikondo. Dossier à groupement Bouma donc ezali vraiment les kamoko oyo ministère provincial
et puis il y a affaire coutumier na gouvernorat na biso il y a ville province ya Kinshasa bastopaki na dossier wana na likambo etali installation officielle il y a chef coutumier oyo akozwa kibokonzi na groupement Bouma. Alors mais kolala kolamuka bandeko oyo bazali mieux placé pour na kozwa pouvoir wana ezali clan Nangazi. Donc clan Nangazi wana ezali na ngambo ya chef coutumier Moindo, donc un jeune chef coutumier oyo a résolu Kamalamu, donc un jeune chef coutumier oyo a se respectaka alingaka na ye mobilité alingaka kimia kasi clan wana bangonde bazali na moi souci ya muke ya ko dénoncer dossier oyo zo le kakuna pona dossier oyo zo le kakuna pona likambu oyo etali installation ya chef coutumier oyo kozwa bokonzi na groupement Bouma. Alors balobi ba dénoncer pe ba accuser chef Nene Mayas yende mutu azo nga seme trouble wana. Alors yango biso tellement que biso ba panzi sango tozala kana pona kolobela mboka tolingaka pe trouble na kati ya mboka te, surtout mboka na biso République démocratique du Congo ezali mboka oyo eza ya biso mboka oyo ezalaka ya bato mosusu te kaka Congo oyo yango nde tozalaka nango, donc toza susu na mboka mosusu te. Alors yango wana bakonzi oyo batali makambo ya coutume, donc bomeka kolandela lisusu likambo wana sino te mabe ekozala makasi kote wana na Bouma parce que bandeko na biso wana vraiment batombokaka mabe toyebi tokitaka totravaka na bango tosalaka ba émission na bango toyebi lolenge kani ba se comportaka soki eza makambo ya koyela pouvoir toboyi bato bakufa ekoma ono kuna groupement na groupement Bouma tellement eza na commune ya Nsele ekoma susu onde ko gérer la lobake non bourgmestre na biso azosala musala malamu te. Mais lorsque tozali wana pona kolobela yango, alors tokosenga na bakonzi na biso bomeka vraiment kolandela dossier wana vraiment pour que mokolo oyo bakotia date pona ko installer mokonzi oyo ko mériter, et surtout que clan Nangazi baza wana vraiment pona kozwa kibokonzi na bango. En tout cas bomeka na ko tia kimia côté wana vraiment et kozala malamu parce que groupement Bou dossier et vandi pena nukaka bongo l'état a étudié dossier pour que basil sayango. Mais pourquoi pas bino kingaka tikutu na kingaka tikuna dossier wana ya banda lelote ya depuis kala bané, donc bané leki. Alors kimia ezali makambo makelele oh makelele kuna oh masasi betaki batu bazokaki batu bakufaki tokendaka kosala misala ya makambo ya ba installation ya ba chef coutumier wana to yebi makambo na ndenge kendaka. Alors to boyi to lingi kimia biso au parleur to lobaka na biso soki olingi koloba yaka awana émission to lobela mboka na au parleur okoloba tope okoboya makambo oyo Basile Yoka zoloba awa. Alors yango wana clan Nangazi basengi vraiment kimia baboyi na bango makelele basengi kimia na makambo etali installation officielle parce que bango bayebi na bango document wana te oyo ezo circuler régis ceux qui vont repérer ça document. Voilà document yango wana oyo chef Nene Mayas aye nango officiellement pour ko installer nouveau chef ya groupement Bouma. Groupement Bouma ezwami na eza na juridiction ya commune ya Nsele, mais en réalité eza sur entraîne zoko na mikondo okei tout droit ti côté ya papa Gizenga, papa Antoine Gizenga, donc eza ba côté kuna, mais ezali géré na commune ya Nsele. Son excellence Franck Mbonzo Lameso, est-ce que ozolanda makambo oyo ezoleka kuna na Bouma? Donc makambo wana to tikeli yo charge wana soki yo moko okita sur terrain pona kotala ko étudier dossier wana soki ezoleka lolenge kani et longo na famille Nangazi clan wana vraiment bazali na bosenga na yo kuna na groupement Bouma. Alors moi na mboka Jirel Sompo tomeka kolobela nano na likambo etali jeunesse congolaise en général, likambo etali jeunesse congolaise en général. To ya kuluna na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo mobimba par rapport ya ndenge to bandai komona kanya makase c'est lelo autant
de personnes bakei. Kanyamaka CC, lobby kuna autant de personnes bakei, mais les lois sont sous bongoté. C'est-à-dire que jeune a eu conscience ou bien yozomo na ngonen parce que ozali leader pe ya ba jeune surtout na commune ya Nsele. Merci beaucoup. Dans le barango toujours mboka oyo eza régime ba texte ya kitoko. Très bien. Nzamba sala biso ngolu sope lobi to komba bisika yango. Oh lelo tozolo ba peut-être mabe ya bandeko. Mais lobi ta to kuzwa pe ba responsabilité musuna mboka oyo. Nzamba sala biso ngolu eke o tozomona mabe biso beto ko ka osala malamu o ezana lokwa ba makanisi. Au moins ils sont au ministère ya jeunesse, au ministère ya développement rural. Na kati ya ministère ya développement rural eza un service moko ba benga kango service national ya jeunesse rurale, je pense c'est Nager bilo mo abongo. Eza un document moko eza publié na bosani date mais na occupé ce document wana. Otali travail ou otali mission où ils ont revenir na service wana au matin. Très bien. Pour l'encadrement de la jeunesse. Lelo oyo bandeko bazotema na balabala mai mutu ke fini chips lipa gâteau ayibi au téléphone ainsi de suite. Bazoya a Kinshasa bazoya na Sengote. Bazoya na Kinshasa parce que bayebi ke na Kinshasa et ça la bien Kinshasa kuna visa facile bautaka certainement ba province na biso. OK. Mais era outi province na province peut-être azay mokati makala na province azay mosali bilanga na province azay mosali bambila na province mais vie banzele zate ya baruta dessert agricole pour l'obimisa babiloko wana tant na lobela makambo moi je suis technicien en développement na mamni na lobela akomi na Kinshasa awe pa un noko ya marche longue noko ya marche courte. Moi, c'est un homme se comporter, le lenga se comporter, de quoi se retrouver dans balabala. Ba bengi na mboka déjà za mo melidiam, ba komi a melidiam, ba melia gene, a kiti pantalon na se ba fesse a mimoni yanke. Na sima mimona yanke, lichette ba bimi pe na balabala. OK. Tango bimi na balabala, mona mobali wana bozo zelani. Au moins ba kuluna wana baza parce que gouvernement ou bien ba kambi ya mboka na biso bazana makanisité po bakulu yango bakulu na bazali kulu na ko sila kana prison te kulu na ko sila kanya makase c'est non mais mutuna nangeza par rapport à koyeba to eza toujours kaka élevé nazo kende wana ekuko ko kitapete ezo matande ezo mata oui du jour les jours nazo kende OK na bandai na analyse bona koma wana mende ko anticiper ngatika na koma kambala moko to eza élevé mais quand bien même tu es élevé, solution est que aux alanines. Au moins, par exemple, industriel de Bukangalonji. Batobile bayo kango na lisolo mais ngana nyata kuna pe na travailler kuna makona ngai koma. Tant on a des stagiaires professionnels na Kadim, centre de développement centre appui au développement intégral de Mbankane. Tant on a des stagiaires. Nazo ke kuna pour le compte de l'ITA Institut international d'agriculture tropicale. J'ai vu des jeunes auto benga bakuluna. J'ai vu des jeunes là-bas. Batu batonda bakenda ko musala kuna. Lelo o ba masa na biso musu baza ko mona ba gamba ba danger na Nsele wana. Bazo simba lichette excusez. RK Copa Prince ba chinois na baye. Mais lichette ba boki na lichette ba sala ba caniveau ba chimo na caniveau. Ba sala ba caniveau. Ba sala caniveau. Ba aide manso ya. Ba aide manso ba komo me ba chinois. OK. Pour ba bi que chaque jour ba pointer na 10 000. Zo monde. Les vrais problèmes, exactement kuluna. Nini o esengi na batba sala pour kuluna ezalaki. C'est ça les vrais problèmes. Cause ezaka koluka solution pour la remédier. Mais tant que jeune stratégie ni peut ko pesa pour que tous un ministère ya jeunesse ezali wana mieux placé toi na. Azana mboko combien ba loi conseil national ya jeunesse. Ba loi budget combien? Ba loi budget combien? Budget jeunesse c'est à combien? C'est ça aussi une question qu'on doit se poser. Basimbi sika moi ça va te touche. Oh Basimbi se touche. Ouais. Va louer combien? Encadrement jeunesse va louer combien? On a joué ça, ce sont des textes légaux. Gouvernement bimisa mboka mbongo pona yango. J'ai un document sur ça. Mamna lo baou. Baou ça inauguration à tracteur à automobile non? Inauguration à tracteur. Baou ça là moi.
basali inauguration ba tracteur mais basali yango wapi na ntele na daipena webi combien de jeunes na mboka bazozanga ba tracteur wana ka so kotika na bateke place mubondo zo réunir a toke na mbete toke na kinchwanga toke na kinta na yebi ba kotana nyonso parce que naza na tamboli ba plateau de bateke ko poche na ngai OK baluka ka tracteur ba sala inauguration na omona ngo gomo mema ba fulu ba matiti nga afana na ntele na omona onde ça ba tour est-ce que place ba tracteur na za chasse donc c'est-à-dire que ba tracteur oyo chef de l'état balancer campagne agricole papa ko inaugurer kuna oui balancer campagne agricole ke na ntele omona ibela tracteur na ezo baluka na daipen wana pour ça comme ça OK OK pendant ce temps ngayo omona fandi lelo à la plateau na yo. J'ai un projet pour Natambol Langote. J'avais écrit. J'ai été reçu à la présidence de la République. Comme la président Mokonzamboka. Première fois, réaction a été. Deuxième fois, réaction a été. Troisième fois, on a 5 demandes d'audience. Baïko Bengangaï. Na comment on a bayambanga la palais de la nation. On a ébi le pan, on a bien. Et pas conseiller chargé agriculture. Apprécier Aïpsinga Bajel le quoi yobo et bazam mingite. Réflexion madame Bojan Wap. Pourquoi pas que nous s'allions à Bajan à Péjap? Pourquoi pas? On va t'aider. Le chef de l'État m'a instruit, Yako Yambayo. Papa, Tilelo. Papa, Tilelo. Mais peut-être que Yomoro Lembaki n'a pas landé là. Ebimao, n'a pas de goyate. Bayoki, va apprécier. On va t'aider, on va financer. Le chef de l'État va t'aider. Alukarande ba jeune abwe tilelo mamnazo ebisayo na ebi lo pangwana bien ba mbinga kuna 2 reprises parler de la nation ba doit leka kawana wa ngai na téléphone na ngai mu question na la kisio ukomona code accès na date na heure na kota kuna na kota ngo 2 fois pona nini naza na ngande ko yate mwana yate. Mais il y a un jeune qui a une victoire. Il y a un sapato, a posta. Oui, mais solo non. Attendez la maman Denise Nabiso. Image maman est à jouer sapato, li papa, papa, le jeune wana à s'épanouir. Ça il a une maison, il y a entrepreneuriat soit engagé à tout gloire à Dieu, il évolue. Mais biso autres ont un projet à bilan. Tout ce qui tracteur. Tout ce qui est mutuka pour l'évacuation de produits juste dans le plateau de Bateka ma belle zana non sunga mais lorsque ba tracteur on est yaki na selekuna est-ce que on qui peut temps et de recoute pour na ko s'enregistrer pour que on soit payer ba tracteur ko sala marambana au coup de place na enregistré na développement rural na mikanda nyonso toko balancer même na régie na nyonso ba rejeter ngai siko wala de bazwa ngai là c'est un document en ordre s'il vous plaît ba lendi singa ba pesinga mai mela ba lendi singa ba longoli ngai ba zubana ba ba che le bongo wana ndozo yo zande kwana na yebi okulu Aïe, ngala zande kwa Jésus. Des fois biloko mususu tanto olobela kuluna bablo eza bablo mususu ke misili sa yango. Oui, au salinga pasi moko donc na comprendre te. C'est-à-dire que na mokilio ceux qui mutu moko azaki penda petit frère propre ya Jésus. De makila o eza epa na ye ka makila o eza epa Jésus. C'est que ngai ça la somme na moko hein. Dans mon kilo. Alors, chef de l'État Hollanda Bisso, Bakonzi et Belé Namboka Oba Hollanda Bisso, ni nous yebsa bango surtout na ba comportement ya bongo parce que eza babilo mobo photo boya ya ngona mboka oyo tant qu'on est jeune photo boya mo ni nous sur ça. O ngala okolo bakaka na bakonzi mboka courage na musala bozo sala biso miso zomona surtout VPM Liaou. C'est une personne n'a pas été dans les prêts, mais dans mon aïe, Moussala naïe et marquant peut continuer à marquer. Très bien. Et puis
Et ça pour entraîner polémique ceux qui lobby nzamba ko sepela ka batu lokola bango ba diriger mboko na ba poste à la présidence de la République. Je pense que ba biso ba jeune to zanga ba tata ba maman to ki ko espérer na quelque chose ba to zanga ba tata ba maman biologique té mais to zanga ba tata ba maman ya ba ndeko ya on peut espérer na quelque chose à malamu. Pourquoi j'ai dit ça? Natala des fois ba intervention na yé sur terrain tant wa tika bureau na yé Nenga qui dernièrement pas de mécanisation. Très bien. Et comment le système à monnayage. Donc mon condimoko abandé à yoki et ceux qui n'a pas yoki a quitté à vérifier peut à kangi. Ah non le cambo non. Et ça gande pour on a yoki gande à monde pour ça là. Aujourd'hui à mettre fin à l'hémorragie mon jour d'aujourd'hui les restes bâtis à la part liao. Mon condimoko kazolo bazo pesa milongo dans bazo faire dans le conseil des ministres. À part liao nani. Nani sous ce monde a gagné bloc quoi. Biso biso monde a. OK. Population monde a. Nani a ça la. Ce sont que de bons parlers. Ce balai qui s'y va porter parole là, on a TVA, aux autres qui va débat, aux autres sentir on dirait. Donc nani. Mais biso tout monde a. Population paye et monde a. Dans le bien on a cadre té à refléter na zone de konaité na yebiété. Donc je l'ai dit avec une sincérité de cœur. Yakolobake, Moussala Oya Salaka, Atab Bisoté, Atab Atusupe Basalani ba appréciaka. Mais Nzamba Sungaka, Batobon Bazata 15, mais un chef de l'État espérons que Magamba bien. Très bien, mon amboka, Gérel son pote, commis presque na souka ya émission na biso. Tolo Belamboka, lelo nansele commune nansele district Changu bana Changu nyon surtout ba Hollanda biso donc bozana ebele vraiment bozo Hollanda biso na haut-parleur télévision donc eza chaîne nabino oyo bana Changu bayamba na mitema na bango. Alors message ni nyoro ko pesa na jeunesse nyon surtout il y a district Changu et puis na commune yansele précisément. Message ya mutu ezara ki hein. Biso ba jeune tozwa avenir na biso sérieux tolinga mboka tolinga district na biso ya Changu et puis tolinga ba commune respective autofandi ozelenge ozotala ngai ozana ba initiative bunda effort ka auto sala o nde sala lobby na biso to compter na biso te ke na ba oyo bazali to pe na ba oba koya mais to ba na biso moko bango bakoya bakuti biso bozana nini na maboko tozana bosala kanini ezalaki ndenge nini nde bakomema biso bisika o esengi to kende nde bakoki kotia biso loboko et puis pour nantele ba jeune nantele na ko encourager biso nyonso kaka to se structurer na sima ba structure auto monde eza viable place au encadrement ba jeune ezali lokola na 12 apôtres et pas yoapi oyo Michel Mbala omokenge azawana pona ko encadrer jeunesse ye aza jar ya ba ya o bazwaka na fulu alokoti apesi petina donc soki tozawana e kozala malamu mingi pona ba konjo bazokamba biso ya mutu ya Tokyo senga na bino boyebake makambo tozoloba ezateke to contre bino papa na ngai bisange loko moko munoko soki ezoli esekaka ezaka na esengo mais munoko soki libumu eza na nzala munoko elobaka biloba loba mais obiso tozoloba eza biloba loba te mais eza nde pasi quotidien oyo tozobika na na intérêt te ya kotelemela bourgmestre bien kocritiquer mais na na intérêt ya koloba réalité pour permettre ya comprendre que ce qui est au moins aza na souci ntele ebonga peut-être entourage na ye oyo ya zo pesa comme recommandation bato wana bazo appliquer à la lettre T nde bazo affaiblir ye nde zo sala ke biso peto baeto tu na siko bourgmestre na biso musala na eza nini ndenge moko pe na la police ndenge moko pe na bakonzi ya district tant mituka ne bimaka objectif ya kanini patrouille wana ezaka kokanga bana mamoto na prince to ezaka nde kokota ba avenir. Donc ce sont des questions au biso to mitunaka mais tant to mituna pe mituna na bomona ka pe boyoka ka des fois soki to lobaki ba propos o eleze ndeko moko pe sima mosusu lokola batu
ezali douleur ko uta na se ya mitema na biso toki ko sengela yango bolimbisite mais bo comprendre que eza douleur toza de ana pasi naza na mwa 1000 francs na ngai batelemisi nga babotoli nga yango bana bakolia nini papa zozonga ndaku bakati lichette. Donc biloko wana nyonso pendant ce temps tozana batu o baza censé bandima ko lala libanda bandima ko zo serment na tinete biso to ko vivre en paix la police oza wana zo mona te. Très bien. Ezala ki ebongo ndeko na bino mwana bino Jérel Sompo ye mutu tozala ki ne lelo na émission na biso tolobela mboka to komi na suka ya émission na biso Montréal ceux qui okoki ko afficher lengai document wana pardon pour que to suki sana yango na meka ko rappeler lisusu na bakonzi na biso. Merci na régie, merci vraiment ingénieur Elohim, merci na msala kitoko oyo zosala. En tout cas clan Nangazi bazali ko dénoncer vraiment mayenyosh tu oyo ezolinga koleka kuna na groupement Buma. En tout cas boyesa kitoko te bango balingi kimia yango wana chef coutumier Moindo, les jeunes chef coutumier Moindo, donc papa soin ndenge kaka babenga kaye kuna na Buma, donc yazalaka papa soin, c'est un jeune chef coutumier asengi vraiment na bakonzi ya mboka bameka kotala vraiment kolandela lisusu dossier oyo vraiment makasi par rapport ya ba désagrément oyo chef Nene Mayas azolinga koya nango pona ko installer nouveau chef coutumier na groupement Buma. Alors aussi longtemps que bango bayebi na bango likambo wana te, donc bayebi pe ba document oyo te yango wana. Merci tokomi na suka émission na biso bozaki vraiment ebele bozolanda biso partout vraiment na mokili mobimba tozali presque na ba plateforme nyonso tout tozali ceux qui borate biso na Tenteto Bleu OTT, donc bolanda biso sur YouTube tozali wana au parleur télévision, donc tozali wana na Facebook, TikTok, tozali partout. Merci na réalisation ya kitoko oyo et simbamaki na yemoko ingénieur Elohim, donc un mannequin ya ba réalisateur awa na au parleur télévision. Merci na équipe technique nyonso tout, merci na moninga na ngai atango nyonso inspecteur Dago Diambombo, merci pe na chef Michael ya groupement Nguma moko le roi des rois ya bateke papa balobi bolamo eleke belé. Merci na mama Galon Diakanoa biso na bino tomona na prochain numéro. Ciao.